Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envier parce que kin eleki partout elosako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Mercredi et l'âme na balandi nyonso ya magazine KNB oyo ezolemba te kopesa bino ba vraie réalité ya ville ya Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que nous y avons cru. Mais ce que c'est vrai, tu vas en prison. Nous y voilà, état de droit. Pour l'édition de la Mokolo Alelo, na président Aïe, na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe, juge président ya procès 100 jours, Raphaël Yani akufaki Mokolo Alelo na désert suite ya prise ndenge kaka bakondi ya la police balobaki. Voilà un reportage ya Natasiata. Kinshasa elamuki na sango ya mawa pe ya pasi na tongo ya lelo, juge Raphaël Yani oyo azalaki président ya cour na procès ya 100 jours oyo ya ba prévenu Vital Kamerhe et consort a koufi na butu ya lelo na Kinshasa. Selon ba proche na ye, a sanzaki mingi pe abandaki kolela pasi ya libumu avant ba memaye na hôpital esika wapi ba médecin ba kokaki kosala eloko te po azalaki deja ya kokufa. Surprise monene na Kinshasa, capitale congolaise ezui choc na sango oyo. Pendant circonstance oyo juge Raphaël Yani Ovungu akufeli ezo créer ba doute makasi na mitu ya ba congolais ebele, surtout oyo bazalaki kolandela prestation na ye na procès ya 100 jours. Na ba premières informations misusu apikaki crise na butu. Kasi na tongo ya lelo ba rimer pe ba déclaration contradictoire et gagnaki ba réseaux sociaux. Kasi chef ya la police ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a annoncé que akufaki na crise cardiaque mais eza assassinat te ndenge ezolobama na ba réseaux sociaux po azalaki bien sécurisé na la police. Po ezalaki kolobama ke domicile ya juge ezalaki attaqué na ba personne non identifiée eza lokuta. Bandeko na biso ba journaliste ya politico.cd ba mekaki ko joindre des proches ya juge moko membre ya famille na ye oyo a affirmaki ke azalaki pembeni na ye na ndaku na moma yango pe a confirmé ke alelaki libumu pasi avant abanda ko sanza ndenge proche na ye alobaki me abombaki kombo na ye. Pe proche na ye mususu alobaki ke azalaki na juge Raphaël Yani Ovungu pe atikalaki komona ye te à se plaindre que azoyoka bien te, donc azalaki en bonne santé. Tolekisaki ta ensemble journée à mardi pe azalaki na ye bien pe liwa na ye ezali très étrange ponanga ndenge proche na ye mususu alobaki.
ya koyeba ezali ke ba congolais ba découvrir juge oyo ya makasi ya tribunal ya grande instance ya Gombe na Kinshasa na ouverture ya procès ya Vital Kamerhe et consort le 11 mai eleki depuis prison centrale ya Makala azalaki calme pe mingi conciliateur. Raphaël Yani atikalaki jamais kozala na rivalité à l'égard ya deux camps oyo azalaki kosambisa. Liwa ya juge oyo epesi pasi na mitema ya ba congolais po selon ba congolais mingi yende azalaki mieux placé ya kolandela likambo oyo po azalaki serein pe azalaki kosala musala na ye na toute impartialité. Kokamo lolenge juge oyo akufi un jour après prestation na ye na procès, juge Raphaël atiki biso. Kasi en attendant banquette oyo ko salema tokanisi ke procès et ko continuer pe congolais a ba vérité sur détournement ya bambongo ya programme ya 100 jours ya chef de l'État. Kinshasa et l'équipe partout. Voilà la réaction de la population congolaise sur loi ya juge Raphaël Yani oyo ya procès 100 jours. Reportage ya Hervé Zaka. La question du tribunal est celle-ci. Donc vous confirmez avoir reçu la totalité de cette somme-là. Vous avez reçu la totalité de cette somme. Est-ce que hier procureur avant à Sambisa Vital Kamerhe, est-ce qu'il y a un rebelle? C'est ça le problème. Sur un rebelle, on a ça. Mais sur un rebelle, vraiment, c'est ça. Alors, il faut ça n'a pas si puisque nous avons ça bien, si vous accueilli, vraiment, on a besoin de droit et justice, si vous accueilli, bon, il faut ça n'a pas. Comme beaucoup de gens qui ont logique, mais si vous accueilli, ça bien été. Et ça vraiment coup dur pour la République. Parce que les juges sont très intelligents, les cannabis sont bazala. Pour que les soient formateurs parce que tout de la procès, la procès na partialité, respecter le nombre de dossiers. Parce que là, il y a coup fini, il y a coup dur à ma casse pour mboka perdre mutu munene, tout ça qui n'a pas bon. Procès on continue, mais pour les trois, je ne crois pas qu'on continue parce qu'ils étaient là membres oyo bazali ko sala dossier wana bon baningane ba ndimate ke mutu na biso akufi lelo biso to ça dossier na menacer ke ba ko pousse yango vraiment to regretter le mingi message wana et ça se passe mingi peut-être mutu landi ndi banditi suka appréhender de ba faiblesse morte pendant alors sambisa et là tout la manga sibiti maga kufi voyez ça se passe bien passer dans motema na liwa ya magistrat na kufi wana ça se passe dans motema donc plus pour l'ambord tous là il a renvoyé pour ça les trois tous ça les gandé nini et là tout au gamba magistrat kufi ça se passe dans motema pour l'ambord te regretter ma casse mais ça se bien tu prends te regretter ma casse pour la peuple congolais. Bon, non, pour ce droit, c'est va les trois. Bako chez nous, c'est basé belé, mais pour la de regretter le one, d'autres déplorer le one, il fallait pas. Et les candidates, c'est les savants, les savants de one. Tu es pour la nine, bon. Nous avons été appelés, ça peut être c'est un moukan en zam, dans le coup. C'est un moukan à Satan a. Bango baïsou, bango basé pour la. Message wana pour nangai, ezam message est singoté. Ezam message y a passé. Non pas kaka pour la famille biologique naie. Mais pour la biso nyonso ba congolais o biso tozoluka état de droit ezala na mboka na biso siko bato oyo bazali censé ya kosambisa kama makambo ndenge esengeli ya 100 jours wana ya président de la république totalaki ye bandeli ti na suka affichaki ata signe moko te ya faiblesse ou ya malade bien boye subitement kaka boye biso nyonso tozozela le 3 juin que procès continue toye ba vérité ya likambo ya procès ya Vital Kamerhe na baninga na ye to apprendre kana tongo lelo ke akufi non eza pasi eza pasi kaka pour la famille biologique te mais pour na biso ba congolais surtout biso tozo kosenga état de droit et to mona yango poto vivre yango na mboka wawe soki bazo si la bango nyonso to kosoka eza pasi en tout cas. Bon, lokola ezali makambo ya procès ya l'état lokola batia ki date wana le 3
baye batikali il faut bakoluka intérimaire juge intérimaire est-ce que oyo akoya tozosenga na nzambe alanda lolenge oyo azalaki wana ndenge abandaki kolanda baindure en erreur te azala frustré te azala te obwe na bote alanda lokolo oyo président wana ebandaki kolanda kosambisa boye biso nyonso miso na biso sikoyo ezali branché epa na ye mpona suite ya procès wana. Cour et cassation est rejeté demande et Assemblée nationale sur l'éveil à détention il y a honorable Jean-Jacques Mamba. Reportage Yanata Siata. La réaction à Bango sur résolution et Assemblée nationale Oyo Esengi arrêt à poursuite contre le député national honorable Jean-Jacques Mamba, parquet général près la Cour de cassation et l'obéité accusé Azali devant la Cour de cassation na procédure de flagrance. Na correspondance naye Oyo a adressé qui na présidente ya Assemblée nationale Janine Mabunda na date ya le 23 mai, procureur général près la Cour de cassation Victor Mumba alobaki ke na lettre na le 23 mai 2020 atindaki devant la Cour de cassation accusé Jean-Jacques Mamba Kabamba pona azala jugé en flagrance pona ba fait infractionnel ya faux et usage de faux. Alobaki pe lisusu ke bureau na ye ezali kolandela dossier yango. A rappelé que après audience publique, il y a cour de cassation siégeant en matière répressive en procédure de flagrance, il y a samedi le 23 mai, tribunal a placé Jean-Jacques Mamba dans résidence surveillée, paix audience et que Salema Lelo le 27 mai 2020. Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur ya KNB azo continuer toujours kotika espace gratuit pour na batunyon so au bazana message pour na sensibilisation ya coronavirus. Bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème o ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène et segeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali ko sala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie yango na biso en tant que ba leader d'opinion biso en tant que ba serviteur na bino o to serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandara biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message wana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer boko ko tinde la biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa mobimba e yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Artiste musicien chrétien Francis Léou a Salinzembo inspiration de l'Éternel pona coronavirus. Bibeli elobi botosi elekimbeka. Bokono ekwei na mboka tomibatela. Stop coronavirus COVID-19.
Komibatela coronavirus izoae totosae komibatela coronavirus izoae basango tozalaki koyoka na mosika lelo ekomeli biso na Kinshasa lavez les mains pour que tu ne sois pas infecté bakonza mboka babeni biso matoye bakonza mboka babeni biso matoye tozala na distance ya 1 mètre tosokola maboko na saba mpona bokimi bokono koboye te coronavirus ekotika wana Congo c'est vrai ezoboma c'est vrai ezoboma totosaye komibatela coronavirus Rester à la maison, c'est protéger les autres. Rien que votre aussi pour l'instant, Botalo beaucoup impossible. Mindeko, soyez vigilants, posez à la distance des mètres. Ma famille, la santé n'a pas de prix. La maladie existe, parce que dans les derniers jours, il y aura des tas difficiles. Bolamouka, que personne vous trompe, c'est protéger les autres. Powerman, totosae komibatela coronavirus nasengi bino komibatela malamu coronavirus covid-19 izoboma komibatela malamu bosalela confinement confinez-vous peuple congolais otalanda kisa ya ecclesia otalanda kisa ya ekole pe misala ekangami tomibatela totosae tosamonila mibomba coronavirus izoae oisimba yote moninga bakonza mboka babeli biso matoi tosokola maboko ntango iso toza na distance ya 2 mètre opesa moninga mbota loboko te pesa bonjour et bonsoir oh bonsoir bonsoir oh tulete viva kashne na bagana maboko ndeko na ngai mpona kokima bakanga totosae komibatela coronavirus izoae tobibatela maninga na bonorable na bakonza mboka moninga studio mastering ingénieur Tupac Lema merci pour la moussala papa Bukasa Evariste papa Jonas Mbala elongo na papa Pajo mobenda bana matoi coronavirus ezali eza koresiste papa Mave mama Irene mobenda bana matoi papa boni musunga ye bana kadise bolemba te elongo mpe na baeglise mosusu babourgmestre bagouverneur kobeta sete coronavirus ezali
Maman Letty, Papa Mavouzi, Boulembati, c'est l'inspiration de l'éternel. Bolanda évolution ya coronavirus particulièrement en République démocratique du Congo. Commentaire ya Natasiata. Bazalaki 12 oyo bazalaki kozela ba résultat ya dernier prélèvement oyo ekendaki na INRB, Institut National des Recherches Biomédicales. 3 personnes ebimi négatif na bulletin publié le 25 mai na secrétariat technique ya comité multisectoriel na pandémie ya coronavirus na RDC. Nombre total ya bageri ekomi na 5. Nouvelle ya malamu po na province po progression ya pandémie eza makasi. Pourtant na ba source mosusu elobi ke 7 malades oyo babimi na centre d'isolement en face ya kan Rejaf na Matadi, soki 3 personnes bazali déclarées guéries na INRB, bongo les 4 mosusu wana question ba matadien bazomi tuna pe bazozela ba réponse na bandeko ya INRB. Mais kasi soki Congo central enregistré 5 guérisons depuis le 27 avril oyo ba déclara ki debi ya pandémie na province, mais ba cas ya contamination de ezo matakaka po secrétariat technique et annoncé lisusu 14 nouvelles personnes contaminées na province avec 165 cas na compteur na bango. Congo central ezo continuer cause à la deuxième province la plus touchée na COVID-19. Pour na équipe ya riposte provinciale, ba geste barrière kakande ekoki kobikisa biso na pandémie oyo. Kasi ezozwa suka na kara na ba matadien. Population ezo continuer ko vivre comme si maladie oyo ezate na mboka ko kamwa. Port ya masque kutu ekoma na ngolo kola ba bracelet na maboko ya bato mosusu pasi. Misusu kutu bazoloba ke malade ezate. Soki bazolata ba casque ezakaka pona ko boya ko futa amende ya 5000 francs na la police. Sinon bakolata na bango te. Pe ba maladi mosusu bazo boya ba isoler bango pe ba lister ba contact na bango. Toko décontaminer bandaku na bango. Ezo pesa pasi na équipe ya riposte ya province bazo koka kosala musala na ndenge elongo bani te. Entre-temps, awa na Kinshasa, secrétariat technique ya riposte contre COVID-19 na bulletin na bango ya mardi 26 mai 2020 ba lobi ke total ya baka enregistré et commis na 2546 cas confirmés, 68 décès pe 365 personnes de babiki. Na yango mwana ya Congo, mwana ya mboka fanda na ndaku salela ba geste barrière po maladi oyo ezali surye bazali kokosa yo te. Maladi ezali na mboka mi batela pe batela bandeko mosusu po kaka na rythme oyo pe na ko respecter ba geste barrière oyo etiami na bakonzi ya mboka nde tokolonga pandémie oyo na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Rédaction ya KNB tout cela qui réflexion pour na koyeba entre mama ya mwasi na mama ya mobali nani azali na droit ya kovanda na ndaku ya mwana. Pour na reportage ya Hervé Zaka. Rédaction ya KNB tout cela qui réflexion pour na koyeba entre mama ya mwasi na mama ya mobali nani azana na droit ya kovanda na ndaku ya mwana. Boka ndenge ba mama ba répondre na micro ya KNB. Ndeti pona ngai mama mobali ndeti na babikolo na biso to ba luba tozapi ba Congo eza respecter mama ya mwasi aya kovanda na place ya mwana na etonga za ndako libala eza respecter mama ya mobali ndako kovanda Paul mama ya mwasi soka kovanda mususu alinga bimabo azoka bokilo na esoni na biso ba luba na ba Congo eza bien te pona biso ba luba ba Congo mama ya mobali ndaza na droit ko ya kovanda na ndako ya mwana na ye
et pas ba Congo eza luzitu moko balingaka te ke mama ya mwasi na bokilo ba kutana eza propreté ngani na zabwe na ndi pe na zana makanisi nanga jamais na ko vanda pa ya bokilo nanga mobali po eza soni lobani na ko vanda so bazali panga bango moko batongoli nga next nanga kote mususu nazo vanda mais ce kaka bisu me to ma porte mon pona nga eza ndi soni po ya za bokilo outi ko sokola bokilo azawana ovanda bokilo atuti pona nga nazo nganga sona ko vanda te na ndenge ya biso ba noir neto zaboye pona nga nifuna vande pa mwana nga mobali tout compte na ko vande pa mwana nga mwasi ko vande pe pa mwana mwasi ezaka mwa passe na biso ba bokilo boye biso ba mama ya mwasi kotala na keye pa mwana nga mwasi na yebika za mwana bokilo na nga pe akosala eloko te po ya bali mwana nga mwasi me famille bandeko bako bandolo bebele ko koma critique na famille ya mobali mwana na biso azwa charge bokilo ndenge eza bongo akoma kovanda pa ya mwana na biso mama ya mwasi akoma kovanda kaka pa ya mwana na biso asalelaka bango makambo nyonso kaka mama ndeko na biso mutu akoma na charge abokolaka mama na ye eske ezalaka eza pasi mama ya mobali aza na droit ya kovaya kovanda ndako ya mwana na ye poni nezali ndako ya mwana poso mama mobali ya kovanda ndako ya mwana problème ekezala te mais lelo si mama ya mwasi ayovanda ndako ya mwana problème ekezala po mama ya mwasi mobali akoyima ndaka mwana ngai bango baye kotona ndaka mwana ngane mais soki yaye kovanda ndaka mwana ye problème moko ekezala te ekezala bien ozomona yango na sikoyo to invitaka malamu mama mobali ya kovanda ndaka mwana na ye kengai mama ya mwasi poso nga mama mwasi ne kovanda ndaka mwana ngai likambo ekezala problème yondo bimakaka air nyos yomo to invitaka bongo mobali aza na droit mama ya mwasi ekosimba te kote ya mobali babando yima koma mama na bango avanda na ndako ya ndeko na biso mobali ya mobali aza na droit penza ya kovanda wana po ndako ezaka ya mobali malgré tout mobali ni mwasi na mobali mais ndako numéro 1 mobali eza ndako ya mobali fo mama na ye aza na droit kovanda wana mzana na droit kovanda na ndako ya mwana ye eza mama mwasi parce que biso basi to avantage de jibele na linga mama nga za musika te to za esika mwana mama nga ensemble mais si maman mbala vandiana eza un peu bizarre quoi ate na kamshu makamshu mwana sa ba privilège musu na osala ngote na so maman eloko mo be maman mbala zana amona kana bénéficier na mbongo ya mwana OK na pe droit ko bénéficier na mbongo ya mwana mama ya mwasi na mama ya mobali eza nango mabete po bavanda na ndaku ya bana na bango kasi il faut pe bayebake bokilo bayokaka ye soni surtout na baekolo mususu ndeti epa bandeko na biso ya Kasai bokilo akoki jamais kobima porte moko na bokilo na ye mais na bikolo mususu eza nango normal pe ezo dépendre na ba culture pe ba principe ya ba coutume ya bikolo na bango. Kinshasa eleki partout. Bozala ki bango ebele ya kolanda magazine KNB kasi komi na suka soki bosepela ki na disu ya mokolo lelo bopesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB na sima caméra tozala ki bongo na Hervé Zaka double poumon na réalisation tozala ki na Natasia ta pe coordination ya Jimmy Mukendi kaka ndenge tolobaka bobo sana raté ko s'abonner massivement vraiment na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout. Magazino, magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.